Banganga mingi généralement bazalaka ba escroc neti exemple ya oyo bakangi na matete reportage ya Jani Diwa. Tokanisa banganga na ba marabu basila na ville ya Kinshasa kasi oyo sami lobby na commune ya Ngaba kokamwa soi-disant nganga escroc akosaka batu ba jeune mi balé balinga ki bazwa kisi bakoma na mbongo ebele nzoka ndaza muyibi ameli bango mbongo eloko moko salamité boyoka bango Amina ngai na kendo tika aina besoin mbongo sa anniversaire na ye de temps to aki ana bukanga nga za ilibanda ba potisi ba solina masana ngai asengi masana nga ba mbongo ke ba na mbongo ba multiplier ba mbongo ikome ebele tabe bisa mina ngai ketan loko nga na sana ye nga na ke panta sango loko nga tikala libanda nga pe na kota de temps ba kota ngai au dutuna mituna yo lingna se tanga za besoin lo wote andu ko insiste to zakana posa mona bite nga na posa lo wote nga na ika kotika amina ngai ndasinga loko yo kotu na tima kona fo na $50 ndenga ya ina $50 masala nga azui appareil photo mi balé appareil photo numérique na professionnel na appareil ya penda qui n'ont pas fait ça bango ba multiplier mbongo bala ba quelqu'un to ke no pesa biso juste qui m'oublie bwana sac yaki masala nga na sac ase ke bocha mbongo achi biso mbongo na kati obo bi mbongo ndo za zelo tanto bi mito ko za zelo basuka longola ba mbongo bazukila mbasa ite ba chena kati tif masala nga quelqu'un to ke ka to fungola ngo to kuma moto kuma mabuma ya to ke to fungoli mbongo to nga bilamba masata ya kati lo na 500 francs na kati la 500 francs na kati na bilamba salite na kati la police ya demana matete ye ekwei na ye tala ndenge bakei na ye ya solo ndeko soki olingo réussir na vie na yo kokendaka epai ya batu te réussite ta vie ya mutu ezali na maboko ya nzambe mpe na musala oyo ozali kosala na mutoki na yo tala lokola marabu oyo muyibi oyo il faut vraiment kende angenga tona bulu ya sol